sango kokuta na mino apoka lelo plan pesa mino asango na bino kota ninga benga ngo gebeti mbote pe boyi malamu na basango na bino sima ya tango bokozwa ba detail nyonso. Tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya mardi 21 mars oyo na cité ya Union africaine délégation ya ba leader pour la paix oyo bazalaki conduit na Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre français basolaki na oyo etali bongo sécurité na est ya Congo démocratique ngonga ebeta mepa Yannick Mulemu. Situation sécuritaire et humanitaire ya pasi na est ya ekolo Congo démocratique oyo ezali causé na agression rwandaise nde tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololaki na délégation ya ba leader ya paix oyo bamemamaki epai ya ancien premier ministre français Jean-Pierre Raffarin na masolo na bango na cité ya Union africaine. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe délégation ya ba leader ya paix basalaki tour ya horizon ya situation sécuritaire ya ekolo Congo démocratique kolanisama na guerre ya est oyo etouché mokili mobimba na oyo etali plan humanitaire na ba déplacement ya ba population basi oyo bazali violé pe bana oyo bakaboli bango na mabota. Tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na délégation ba leader ya paix balobelaki pe lisusu likambo ya ba force ya ekolo Congo démocratique pona kotelemela situation oyo. Selon Jean-Pierre Raffarin, rapport ya ba force ezali motu ya makasi pamba te kotala kalate maponami ekosalema. Atalisaki lisusu ete esengeli ko mobiliser communauté internationale pona kosilisa ba massacre nyonso. Ngonga ebeti. Nangambo mususu ba députés nationaux basanganaki na plénière na palais du peuple mardi 21 mars 2023 na bokambami ya président Christophe Mboso api basalaki bongo examen pe adoption ya matière oyo ekozala na calendrier ya session ordinaire ya mars 2023 pe répartition ya ma matière na ba commission proposition ya loi de père de mère ekozala pe lokola ngonga ebetami pe puriste pembeli. Session ya mars oyo na Assemblée nationale et kozala kita na o etali bongo ba matière ya retraité. Déjà, numéro 1 ya Assemblée nationale Christophe Mboso a annoncé ki était na session yango na tango contrôle parlementaire chambre basse et coaudité ba contrat minier nyonso Congo démocratique et signé na ba partenaire na ye. Kati na bango contrat signé na ba chinois boyo kango. Au cours de cette session, des contrats signés entre l'État congolais et certains partenaires feront l'objet de contrôles parlementaires, tels que le contrat chinois et tant d'autres, parce que cette mauvaise gouvernance prive l'État congolais des recettes indispensables pour le développement du pays. S'agissant de la loi de concession minière, il faut que le code minier soit strictement respecté par les entreprises. Nakotanga communiqué oyo bapesaki ba député et monani été projet de calendrier oyo ezali na deux types ya ba matière non législative et ba matière législative. Na oyo etali ba matière non législative ezali 8. Katina yango examen ya rapport annuel ya ba activité ya CENI, ya CNDH RDC, ya CESAC, pe rapport synthétique ya ba rapport ya ba vacances parlementaires pour la période où il bandit le 16 décembre 2022 kino le 14 mars 2023. Bongo na o etali bongo ba matière législative yango ezali réparti na ba texte de loi oyo et kokende na Sénat pour la deuxième lecture. Yango ezali 4 parmi yango tozali na proposition ya loi o etali création, organisation et fonctionnement ya agence nationale ya lutte contre la corruption na Congo démocratique. 55 propositions de loi et sali stock ya ba loi oyo ezalaki traité te na ba session oyo eleki. Bongo na session oyo calendrier ekotisi 14 matières ya sika. Nakati loi na oyo etali répartition ya ba siège par circonscription électorale. Pe lisusu projet de loi portant ratification ya ordonnance loi ya 10 mars 2022 oyo ezali ko fixer lolenge ya kosalela liberté ya presse, liberté ya information, pe liberté ya émission na radio, na télévision, na presse écrite,
pe na ba moyen mosusu ya communication na Congo démocratique. Lisusu proposition de loi portant prévention ya bokono, ya drépanocytose, pe protection ya ba personnes vivant avec handicap. Si ma débat ya kafu projet ya calendrier ezalaki adopté na ba amendement. Pe lisusu ba matière répartie na ba commission pe ezalaki adopté. Bongo proposition de loi na o Italie congolité o ba imboka ba bengaka des pères et des mères. Yango ekobakama na calendrier oyo ya mars. Pona yango, président Mboso a sengi na député Ntingi Pululu oyo akotisaki yango a déposé a accusé de réception ya dépôt ya projet yango. Sengeli koyeba ete proposition de loi oyo ezalaki initié na mwana mboka Noël Tiani. Dossier ezali à suivre. Ngonga ebeti. Sima ya koyoka ete proposition de loi sur la congolité, loi de père et de mère et kozala aligné na session ya mars eli ya funa Ntingi Pululu oyo akotisaki yango na initiative ya mwana mboka Noël Tiani atalisaki esengo na ye. Gonga beta ministre pa Piristembe. La loi sur la nationalité, la loi verrouillant les postes de souveraineté, la loi dite des pères et des mères, n'a pas été inscrite dans le calendrier de cette nouvelle session de mars 2023. C'est pourquoi vous avez vu mon intervention, vous avez suivi mon intervention pour demander à ce que cette loi et celui des chefs de riz, la civilisation territoriale, soient alignés dans le calendrier. Une grande joie. Aujourd'hui, je vais dire au peuple congolais, réjouissez-vous. J'étais saisi de joie de voir que, avant même que je prenne la parole, les députés nationaux, les élus légitimes du peuple congolais, tous mobilisés comme un seul homme, m'obligeant de réclamer l'alignement de cette loi dans les calendriers. J'étais étonné. Aujourd'hui, c'est un grand jour où les députés nationaux, compte tenu des réalités vécues ces derniers moments, tout le monde a demandé que cette loi soit alignée. Et ici, je vous annonce que demain, je vais déposer l'accusé de réception de cette loi afin que la loi soit mise en débat à l'Assemblée nationale. Encore une fois, errer les Congolais des pères et des mères, car la présidence de la République leur appartient. Vous autres, contentez-vous des postes qu'on peut vous donner. Nanga Mulabango Eli Yamo Amba Daniel Safupe Eli Yafuna Ados Nombasi Bango Batalisaki ete loi ya Congolité ezali na litomba mokote pona mboka eko akotambola malamu ezali na ba loi ya malonga o ba imboka bazali bongo kozela ngonga ebetami sur pa ya Piristembe. Une loi ne peut être loi lorsqu'il y a harmonie avec la constitution. Ce n'est pas une loi. Ndebalo banalinga les a cop na bango. Tu comprends un peu là? Tu vois, Noël Tiani, il a pris un peu de santé depuis un certain moment. Parce que c'est un chômeur. Il ne travaille pas, c'est un chômeur. Il est un chômeur. Vous comprenez? Et Ntingi Pululu ne se rend pas compte que on est en train de mettre fin à sa carrière politique sans le savoir. Mais c'est donc, les accords Nabango, c'est de la théorie. Ça ne représente rien. Bana Congo, la calme. Des pères et des mères, Lukuta. Les problèmes étaient réglés à San City. C'est là où nous avons signé notre pacte républicain. Alors, accepter la loi, comme tu dis là, des pères et des mères, c'est briser notre pacte républicain. Vous comprenez? Kengo Adon était qui? Malou était qui? Obi qui s'est mis moi congolais. L'homme qui allé sur les bavures policières, toujours que l'État congolais a indemnisé. Batunios oyo police aboma. Toujours kanisa aussi chimanga. Hélène n'a intérêt Kapangala. Tchébeya, qui ont été tués par une police irresponsable. Il y a d'autres lois sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Bota là-bas, incendie, ça partout dans le Congo. Sapeurs-pompiers, Zali Wapi.
Namboka Oya sérieux. Vous avez vu vous-même, j'ai respecté le règlement intérieur, j'étais en costume. Vous avez vu? Vous avez vu la polémique qu'il a lui-même alimentée, lui-même. J'étais là respectueux. Mais c'est tous les jours que le président Mbosso m'insulte. Il m'a traité de malfrat, il m'a traité de bandit. Mais pourquoi il n'a aucun respect envers ses collègues? Nous sommes d'abord avant tout collègues. Abo Sanaté, le président Mbosso Foyer Bak, tout ça d'abord ma collègue député avant ça le président de l'Assemblée nationale. Alors il va se permettre d'être à quitter Saranga, à humilier tout le temps devant la République démocratique du Congo. Et pas il y a Eli ya Lukunga mwana mboka Eliezer Tambwe pona oyo etali l'élection il y a 2023 ye amoni était esengeli naino aussi sa situation il y a insécurité kuna na est il y a Congo démocratique bongo simalangonde maponami ekoki koya azalaki na mikoya PSPB. Nous estimons que nous organisons les élections parce que le pays existe. Le pays est sous menace et nous sommes agressés. Et sous menace de la balkanisation. C'est comme ça que nous estimons que la priorité ne devrait pas être les élections, la priorité devrait être la question sécuritaire. Parce que si on ne fait pas ça, comment on va prendre ceux qui vont rester de l'autre côté? Parce que je l'ai dit, la carte que nous obtenons n'est pas seulement la carte d'électeur, mais aussi la carte d'identité. Dès lors que nous allons oublier, ignorer cette partie de l'Est du pays, c'est-à-dire nous consacrerons la balkanisation. Par conséquent, ce peuple-là ne nous pardonnera jamais du fait qu'on n'a pas compati avec ce peuple pendant les moments les plus difficiles. Dans le passé, il n'y a pas eu des élections sans l'Est, pas du tout. Il y a eu les élections sans Beni, Butembo et Yumbi. C'était les coupeurs de route, ce n'est pas les groupes armés qui avaient sémé les terrains. La terreur de ce côté-là, c'est qui avait fait que la CENI, après avoir enrôlé, ne pouvait pas déployer les machines pour les élections. En ce qui concerne la situation actuelle, n'est pas comparée avec la situation de 2018 parce que maintenant, là, on n'a même pas enrôlé. Et aussi, le Rwanda est parti de la protection de la tribu minoritaire, qui serait les Tutsis, vers la récupération des espaces, comme on a dit qui mettent en cause la conférence de Berlin. Nous sommes presque dans la même situation que l'Ukraine. L'Ukraine, le président a presque fait mandat. Personne, même pas un opposant qui parle. Alors qu'en Ukraine, c'est aussi un coin de l'Ukraine qui subit des atrocités de ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie. Jamais personne qui parle de ça. C'est comme si la France agressait, la France parlera des élections. C'est comme si les États-Unis agressés parleraient des élections. Je pense que c'est le manque de patriotisme qui fait que les gens puissent brandir la question électorale comme s'ils sont sûrs de les gagner. Nangambo ya justice audience ya plaidoirie contradictoire au Sengelaki et ça le mardi 21 mars 2023 na haute cour militaire na prison centrale ya Makala yango esalemaki lisusuté pambate bavoka ya conseil ya Munga Chouchou bazalaki te bongo cour et renvoyé audience wana le 28 mars ezali koya. Nabasango Moussou, vice-ministre intérieur Jean-Claude Molipe, azalaki na masolo na délégation moko ba chef coutumier oyo et kambamaki na Sa Majesté Mini Congo kolandi sama na dialogue oyo bazali ko senga ete bakoka ko sala nyonso pona ko silisa mobulu oyo ezali na territoire ya kwa mutu ngonga ebeta bepa Irene Bulendi. Nyonso to ko sala rapport na biso ya mbwete matapata ta mokonzi il faut non to ya ko pesa na ministre na biso intérieur. Chaque fois, étape par étape, on toujours travailler problème etali conflit teke yaka. Ndengo moni biswa ndenge to uti direct na village, to uti direct na Kwamutu, to dirigaki d'abord na Kibomango, pour to kende kotika 6e vague. Yaba Mobondo, oyo to bengaki baeba bandai kubunda na ba teke. Parce que déjà tu m'as mis 6 vagues au bazan à disposition maintenant il y a ministère et à défense au niveau ya Kibomango et pas chef de maison militaire. Mais nini oyo kumbi biso awa na kati ya ministère intérieur ezeli pona ya ko présenter notre ministre maintenant ba responsable ya peuple teke na peuple yaka. Parce que bitumba oyo bato bazo ko bunda yango eza bato bazo tia makelele na Kisasa te. Bato bazo bunda bitumba oyo bazalaka na mboka.
soki tolobi tokende na dialogue entre peuple yaka na peuple teke, c'est que bato faut basala dialogue ezali bato bafandaka na mboka, bato bazobunda kuna na mboka bango nde bayebani eloko nini ememaki bango po babunda. Mais tozomona wana Kinshasa, il y a des groupes de gens au bazo salaka ba démarche koloba ete dialogue entre Teke et Yaka. Mais pendant qu'ils ne sont pas des yants droits, ils ne sont pas les vrais, au baroui ko sala dialogue wana. Yangwana biso commission, il y a pacification. To kota ki maintenant ko convaincre que siko yo ba responsable, veut dire ba notable Yaka, oyo bazalaki na ba frère fond. Il y a 4 ya ba village et sika wapi conflit bandaki. To lima ki risque wana to kende ko kutana na oyo za comme numéro 1 ya Mubondo ya ba Yaka oyo place conflit bandaki yeyo. Normalement naza mfumuté. Naza représentant numéro 1 ya Mubondo nyonso. Bano babundi musa bano babundi bitumba bande bana nangai. Voilà. Alors koyoka mbela ya mokonza mboka vika za nzambe na biso. Oyo biso nyonso tochaka losambo ekoma epai na ye lokolo ekomaki tomoni papa meni kongo aye nde totosaki mbela mokonza mboka. Boye na biso nanu principalement ezaki pona koya ko confondre maloba ya ba ndeko parce que ba bandai na ba menoir ba rwandais ba mbororo voilà tout comme ça nde singa na biso moko to ya to se présenter pona ko confondre ba désordre wana parce que à partir ya ezana ba menoir o bazala sima makambo bazo luka kokotsa trouble sima na biso. Alors tant biso to tosi maloba mokonzi ya mboka ça signifie donc nyoso biso to kondima manango awa seki kotikala ka libera. Nazali chef coutumier ya village Mbali Bana no bord ya fleuve Congo na se ya kwa mutu babinga chenal. Alors tokimaki bitumba ndenge bandeko bayi kokotila biso na bamboka kotumba bandako kosala mobulu ko boma batu ko pie biloko tout ça ba élevage tout baby. Alors toyaki kokima mais navandaka na maluku. Alors nayoka kimbela ya papa mokonzi ya mboka a chargé roi Minikongo azala médiateur na makambo oyo yango wana ponaki biso na kati ya commission donc naza na kati ya commission présidentielle pona makambo to bongisango to lingi kimekota tala to bungisi bana to bungisi basi na bandeko musuba bungi za malamu te kima izonga po to zala bomoko to sala misala na ndenge ya bien. Mituka ya minene tope ba remorque yango ekoki kotambola na ville ya Kinshasa kaka na butu à partir de 21h kino 5h du matin. Boyende ministre ya intérieur pe na oyo ya transport ya ville ya Kinshasa bazwaki mokano pona koluka kosilisa bambouteillage na ville ya Kinshasa ngonga ebetami pa ya Nisha Aluwa. Na communiqué officiellement signé le 21 mars 2023 au Erutaki pa ya ministre intérieur Gratien Tsakala pe ministre ya transport ya ville ya Kinshasa Amos Mbokoso ba pekisi na mituka minene to pe ba remorque na kotambola na moi. Bongo ezali ba mesure oyo ba autorité bazui na tina kosilisa ba embouteillage na capitale congolaise. Ba mituka minene oyo to pe ba remorque ekoki kotambola kaka na ville ya Kinshasa à partir ya 21h kino 5h du matin. Lisusu bapekisi na bakumbi mituka na kosundola mituka na bango na nzela ngonga mulayi soki bakuti mutuka no na nzela okozwa etumbu kasi bakumbi mituka ya ba société brassicole pétrolière pe ba entreprise mususu oyo bazali na secteur ya alimentation oyo basalaka livraison na moi esengeli na bango bazala na dérogation spéciale oyo ezali signé epa ya ministre intérieur pe ya transport ya ville ya Kinshasa. Mesure oyo ezali pona ba véhicule ya 20 tonnes pe plus te ya ba service public ya défense nationale ya sécurité ya territoire pe mituka oyo ezali kosala misala ya ba travaux publics. Ya koyeba ezali ete équipe mixte ya gouvernement provincial ya Kinshasa pe la police nationale bakozala na nzela pona kosurveiller pe kotala application ya ba mesure yango. Ngonga epeti tozali na ba SOS mibale tobandi na mwana mboka Minu Timba Jacques chauffeur retraité na pain Victoria azali kosenga lisungi na ba député provinciaux ya commune ya Ngalima ko kosunga na dossier na ye oyo azali nango tope misolo na kati ya SNCS INSS kino suko azali kokora kozwa yango kaka te azali bongo na mikoya Patrick Sala Peperis Pendele.
On a pas victoire dans les 8 ans. Dans les 8 ans, mais baye kolongola biso na manière na bango kaka o compagnie basombi yango par après na sala accident ba kolongola biso po batiaki sinip na bango muta sa comme na 5000 comme na 4 baluki so tsako lungula na biso bato ba accident mais tant ba futinga de compte final na kena INSS atali na balisting na bango mbongo ekoma kate mais il faut ba soit pension donc ba provocateur on a ko soit pension c'est pas victoire ce qui va passer quand on est INSS mais les retraite mais les balinga qui va là na dossier o ya accident mais les balinga ba sala go poursuite accident sala ki na silisi mosala na bozongi ndaku ba moto ba ko tutangai na balu yenge na bago moto wana kimaka mosala bazoka yango charge mais tango ba ko lungula biso ba komini biso to komi ba inapte bongo ba pesa ki ya de compte final pendant 8 ans 1 480 000 francs congolais bazale kokata mbongo ya INSS mbongo ekomaka tena INSS alobi soki tomonaka mbongo na yo ekomaka mbele tokopesa retraite mbele tulingi tosala bakompani oyo bandaka mosala depuis 73 na TCC tina likolo mais provocateur pe victoire bakambi ya pe victoire nakendeki komona na basanza oyo bakomaki okende kodeklare o bamoi moto asalaki mikanda wana INSS na komilaki bango mikanda pesa na ngai awa na basanza oyo bakomaka ale bazo compliquer ngai kuna ono bapapi wana ba listing ya 2019 tutumbaki yango na moto nazo senga député Ngalema honorable nayebi mais nayebi ye monsieur Willy Pelenda nga nayebi résidence nena ndako na ye nazo senga lisalisi asunga ngai pona ba problème oyo nazana ngoda komi napte na sala kati oui nazo senga papa Pelenda alandela nga dossier wana ye tuyebi pona misala ni ya sala ya malamu na Ngalema. Couple Kayombo Emma bazali kosenga lisungi na bato nyonso ya mitema malamu bako kosunga bango na bana mapasa misato ya mibali baboti esika ya kovanda ezali te misolo kobokola bango ezali te babeti ngonga na mikro ya Patrick Bulanda. Aboti mapasa misato ya mibali mama Mwishinga José mwasi ya père double Kayombo Emma ndenge baloba kobota elengi kobokola pasi boyoka couple Kayombo Emma ndenge balili na kobetisa ngonga nayebi ke na décembre oyo ya 2022 mbula oyo euti kobeta wana place oyo tobandeli kofutela ndako na biso ejindaki na libulu place bantu bakufaki biso tozangaki place ya kovanda toyeboyi tovande na église wana ntango tokomi le 12 janvier 2023 mwana na biso oyo ya mwasi tozalaki naye akufi ntango mwana wana akufi tosali effort nyonso tokundi ye na le 22 kaka janvier 2023 mwasi na ngai aboti bana misato nyonso kaka ya mibali me yango wana na bengi bakonzi bana oyo na pesi mwana ya liboso kombo ya mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi Chilombo mwana mususu na pesi mon pasteur na ngai Sotumani mwana ya misato na pesi premier ministre Sama Lukonde mengana zo senga makasi ya pa president ya mboka Felix Tshisekedi Chilombo na pesi yo lokomo na pesi yo kombo ya bana na ngai oyo misato na boti nazo senga yo makasi yo kele biso mawanazana musala te nazana place ya kolala te yo moko kaka oza mukonzi ya mboka ndengo za wana obunda kamikolo nyonso mpona biso ba peuple metala ngai peuple na yo likambo na komeli yango bana misato ndenga bazaboyi bakolia nde nini soki omona okomona bazotungisa mama na bango makasi po eloko ya kolia ezate panda tongo yango nazo senga yo makasi mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi Chilombo mama Denise Nyakero Felix Chilombo atayelo kubwaluba na mama Denise atayelo kubwaluba bana bafumba ngotomozo atayelo kubwaluba bana kato entuku ngaito kato entuku fana mujiba jile ngaba ni chakujo to kato entuku mbana to batayelo kubwaluba bana pona moto nyonso alingi kosunga couple Kayombo Emma na bana mapasa oyo baboti adresse moko quartier Badiading na avenue Chipoyi commune ya Silembao. Numéro à contact na bango ezali 084 15 66 570 Ngonga Ibeti.
Awande to suki sili basangolo mino apoko ya lelo merci na bino baso bozaki belé pour la basangolo mino apoko ya lelo matondi mingi na Patrick Musala ya zaki na sima caméra pe na montage ezalaki bongo tebi angba kimbi okolo mabuta mabino botika malamu. Famille qui palapala bazali na mamonene ya koyebisa na baninga pe bayeba na bango liwa ya chef coutumier Papi qui palapala oyo akufaki le 14 mars 2023. Programme ya matanga ezali bwe. Vendredi 24 mars veillée mortuaire ekosalema na résidence familiale sur avenue Mika numéro 11 commune ya Bandalungwa quartier Lubudi. Référence à Rezola. Samedi 25 mars, sorti ya corps ekosalema na morgue ya cinquantenaire pour na kokende kokunda yango. Kondo Papi qui palapala abotama le 10 juillet 1971 pe akufi 14 mars 2023. Kondo Papi qui palapala akufi na âge ya 52 ans. Pona sikoyo matanga izwami na résidence familiale sur avenue Mika numéro 11, commune à Bandalungwa, quartier Lubud, référence à Rezola. Communiqué oyo e comme la moto nyonso ayebaki mouwe. Libota die ibazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayeba na bango liwa ya papa yaya noko mobali na kombo ya Charles Kisolokele Lukelu die oyo kufaki mokolo mardi 7 mars 2023 na Mbanza Kungu na Ndira Bokonata wa Mokuse. Programme ya matanga esalemi boye. Jeudi 23 mars 2023, NDV Monto Ekosalema na avenue du marché numéro 4 na Delbo na commune ya Ngalema, référence avenue Baumbu, sima station Shell Topé, sima ndako ya Général Onya. Vendredi 24 mars 2023 na bangonga 8h nde bakobimisa nzota moweyi sima ya recueillement nde nzota moweyi ekokende kokundama na Congo Central na Kamba. Tikete communiqué oyo ekomela bayebonso bayebaki moweyi. Moyo, moyo, yeah.